Merci beaucoup na babone na nyonso ya YouTube. Mikolo na sepeli makasi chaîne Matiso makasi boindi zalaka boinde kindanga. Bambote belé. Na pisina bambote belé na babone na ya tous les temps. Ya tango nyonso na ba chaîne nga o ba supprimer na o eza vivant. Cardozo Mwamba, Guillaume Malambo, Mesha Kivuvu, Emmanuel Kabambi, Mado Kaiba, Bino Bozawana Ponanga, abonné na tous les temps, ba soutenir, ba banda ko soutenir na ba chaîne nga kala. Ti na chaîne nga oyo ya sika. Je vous aime beaucoup. Nalela bino ya trop. Nazawana pona bino. Nazawa pona bino nyonso. Biloko to difisaka. To difisango, na difisango te pona sentiment. Na pibiango te pona sentiment. Mais na pibiango po tozo moins implice na ba vie na biso. Tozo aliteya. To bongo la bizali. Tozo moins implice. Na ba comportement to tambola nango. Ba comportement mabe tango tali film olande histoire oya bien osalini oyoki otali obombi osaleli oya mabe otali obwaki eza bongo. Merci beaucoup naza ko sepela pona ba soutien na bino tala chaîne na biso oya Kingdom of Fidelité. Le royaume de fidélité, biso automatique. Des semaines en dambo kaka. Tokomi dena 650 quelques d'abonnés. Vraiment, et bino yangwana. Bon continuer toujours à soutenir chaîne. Chaîne biso ya fidélité no lulude. Tokomi na 1K. 1000 abonnés, 1367 abonnés. Merci beaucoup pour la soutien à nous. Merci beaucoup pour votre fidélité. Yangwana, nego tali sabino. Filme oyo tulingi to landa. Awa tina chaîne Kingdom of Fidelité non. Kingdom of Fidelité non. Tokenena Fidélité no lourd de Yona no s'abonner la chaîne nangati ya Fidélité no lourd de nazo chalia na commentaire pour que nous s'abonner toki de kolanda film ya 89 na kati ya Miniololo film oyo ezana liteya film oyo ezana liteya totana no ba vexé biblique oyo. La Bible nous dit dans Marc 1 verset 15, « Le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche, repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » Et il dit encore dans 1 Jean 1 verset 9, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous le pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Dans Actes 3 verset 19, « Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. » Fiedlement Bom a ouvert ses chaînes pour enseigner aux gens le repentir. Partagez avec vos amis et recevez plus d'un don. J'espère que binomoko boyoki. Na pibiaka ba filme ote okaka na ko sepilisa bino ou soit na ba abonné ko gagner ba vie ba abonné. Ça sert à rien. Mais pour nani otozwa implice to bongo la bizali. En travers ba filme on a diffusaka. Moto nyonso kozanga te yo nanu osabone na chaîne ya Fidélité no lourd d'été kende ko s'abonner kende ko tala to kende ko tala film oya bien otobongisi 89 ya Miniololo. Je vous aime beaucoup, je vous aime trop. Totalement extrait ya 89 na kati ya Miniololo 89 ya blocage ya bandage film oyo eza film moko ya pasi mais eza na ya bien na suka ya parti na biso ya suka na ko chape mo ba conseil
concernant film Oyo 89 na Katia Mignololo. Restez toujours connectés sur notre chaîne Fidélité Noloud de Kingdom of Fidelity, le royaume de fidélité. Zala toujours connecté na des chaînes na Oyo. Vous allez décider ba film au bolukaka. Butalangu na kitoko nyonso. Je vous aime. Awa Tolanda, oh mdeko molingami, balobi 89 ans na kati ya blocage, 89 ans na kati ya Mignololo. Voilà eutakala, makambango salaka kaka boye. Esala makala, bakoko, oyo bangambo bamema, ekoi na mutu ya bana ya bakoko lelo. Histoire na biso bandeko, eza kolakisa ba malédiction générationnelle. Eza makambo oyo ba mosusu ba memaka mbeba, ba mosusu basalaka oyo basalaka. Nzoka makambo komi kolanda na bato oyo bayebaka te pe bazalaka te. Lisolo film na biso 89 ans na kati ya Mignololo. Bato bakangama na bowumbu 89 ans. Ezolanda makila, ezolanda libota. Voilà ndeko. Ézéchiel 18 verset 2 le bien malamu. Pourquoi dites-vous encore ces proverbes en Israël? Que vos pères ont mangé du raisin vert, mais ce sont les dents des enfants qui en ont été agacées. Batatande baliaka mbuma bololo, monokwa bana na minu ekomingai. Bandeko.